tout d'abord, misala ya mulili. Ok. Nakata mulili, il n'y a pas quelque chose de bon. Et puis, ami balé, ce qui, au moins, a témoignage, oyo, et bangi sakabatu, n'a pas batu, bangi sati. Ok. Mais pesa batunde ma yeli. Ce qui que chaque serviteur, après sa définition de la sorcellerie, mais il va parce que, et le qui ko décortiquer en gros, c'est le yo au sala. Ok. Papa Flam, yo za quoi doté. Ok. On expliquer ba pine ndegeni. Kindoki ezali ba puissance du mal, mais na kati ya mutu et bebisi bomoto ya mutu. Satan azalaki l'un des grands collaborateurs. Ok. Ya Nzambe. Ok. Basé ko benga ye Lucifer. Ok. Lucifer, cela veut dire porteur de lumière. Ok. Donc azaki momemi beki ya mwinda et pas yankolo. Ok. Alors tant Nzambe alingaki a se concurrencer na Nzambe, Nzambe bengana ki ye. Alors tant Nzambe bengana ki ye, Nzambe a retiré ki banguya ozeka na Satan te. Nakasi ndo botanga Bible kolega même biso, au moins que Satan même tanga kitaki na mukita Nzambe bengana ki ye, amemaki ne tuluku ya ba ange. Et pas Lucifer azaka na yebite. Ok. Mais naiki kolobe pai il y a Somodio de deux cœurs. Somodio de deux cœurs. De deux cœurs. Ok. Est-ce qu'il azalaka? Ok. Azalaka o ba bengi na ba monde parallèle. Ba monde parallèle eza ba monde oyo et que c'est na ba monde na biso batu boyi. Même matin na kindo qui passait flamme. Soko moni mutali banda. Ale mutu ya kata formé na bino. Yeba ba fongo les portes. Ba pesi accord. Ba pesi accord. Ciel ouvert, lève-moi nique mon Nzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango, ndeko talaka yango, oh na Vincent Makeba. Voilà, to pesi bino mbote mingi ba ndeko nyonso ozolanda biso na Ciel Ouvert TV. Ciel Ouvert TV boyebi ezali chaîne oyo ezali 100% bon Nzambe. Na micro c'est votre humble journaliste le pasteur Flamme d'Angola. Na caméra tozali na évangéliste Cédric Makela, l'homme valable. Lelo vraiment tozo lobela contenu ya témoignage oyo patriarche Vincent Makela. Apesaki ezalaki première partie. Apesaki biso témoignage na ye tango azalaki un grand sorcier. Vraiment bandeko nyonso bolandaki yango ba réaction na no bosalaki nzamba pambola bino lelo nde na yambi vraiment na émission lelo vraiment to parler sur makambo oye alobaki. Voilà, nazo pesa pe mes condoléances. Boyebi que nous sommes en deuil, tout est kobungisa un grand soldat du Seigneur o ba bengi na kombo ya apôtre major. Programme ya obsèque ezali lundi oyo tozoya tozana veillée mortuelle pe mardi tokokende kobimisa corps na morgue ya mama yemo po tokende ko enterrer yango vraiment eza pasi mingi mais nzambe kaka a bondisa mitema na biso. Voilà, et lentement et sérieusement naza toujours na patriarche Vincent Makela. Lelo na yambi vraiment na plateau ya lelo pona to meka ko solo la témoignage na ye contenu ndenge le qui première partie. Bonjour patriarche Vincent Makela. Bonjour pasteur Flamme nzamba pambola. Boni santé na yo, boni santé église pe ya libota. Santé malamu mais moi motema pasi par rapport ya liwa ya mon fils. Ndemo le bi le soldat de Christ apôtre major a été goté kabiso, je pense que c'est rigeta ça na makas. Na bande kono su basaka na Europe et États-Unis. Nzambe asunga biso pambate. Tozuk sanzo tunaye ce mardi na
na cimetière ya Kitambo si tout va bien. Ok, voilà, patriarche Nzamba Pambola yo, avant de décortiquer émission na biso ya lelo, na osenga vraiment to bondela. Merci beaucoup. Nzambe tata soza likolo bato bakumisa kombo na yo bandi mabokonzi na yo po oyo yo lingi basala yango on sait que la moko ko sala maka na likolo pesa biso lelo bilei na biso ya moko na mokolo limbisaka masumu na biso pe mabe na biso ndenge pe biso tokolimbisaka baninga na biso salisa biso tondima masengenya te tolonga kombekama tondima mabete tosalaka masumu te pe bikisa biso na mabeli biso komela biso na nzela ya molili na moi na butu na molimo pe na mosuni na kombo de Masiya mwana Nzambe na bomoi po ete pai na yo nde nkembo masanzoli pe nguya evandi na kombo de Masiya. Amen. Amen. Voilà, Nzamba Pambola yo ici koza na ndako ko zapete tikala kaka branché dans ciel ouvert TV Nzambe akopambola yo vraiment tozolobela makambo eza très profond, très profond. Patriarche Vincent Makela toyoka bandoki ebele bazopesa ba témoignage mais témoignage oyo pesaka vraiment ezobangisa bato. Eza pourquoi? Parce que bato nyonso bapesa ba témoignage nazalaki ndoki tala na bande ko sala boye na bomisa bato ebele na sala eloko boye e bangisa lango bato mais par rapport ya témoignage oyo pesaka tango zalaka sorcier pourquoi bangisa ka bato? On est la première question na ngai. Merci pasteur Flamme mutuna kitoko. Tout d'abord na koloba soki nazo tongi na témoignaka eza pona ko komikubisa te. OK. Pona kata misala molili wana eloko moka kitoko ezate. OK. Nyonso zakaka mabe tala tout d'abord wa benga ngo misala ya molili. OK. Na kata molili il n'y a pas quelque chose de bon. Et puis ami balé soki omona ka témoignage oyo e bangisa kabatu ngalo na koloba na bato e bangisa te. OK. Mais pesa batu nde mayeli. OK. Parce que makamige sala makanasa na mokili oyo auteur ya bamabe nde nous ezala ka satana na bakoliti na ye. OK. Mais batu baye bakate. Et puis na point mususu soki omoni batu basaki un peu peur parce que makamona no baka passer flamme eza pena ba réalité. OK. Eza ba makamo oyo ngana na sala. Eza teke na imagina moi eloko moko bona bandi koloba. Eza ba makamo oyo ngana viva na participa pe na sala. Po eza na makamo susu oyo ngana sala eza pe na makamo susu bandeko nanga musu pe basalaka. Mais ngana participaka. Okay. C'est pour ça bona ka témoignage oyo ezalaka na moi boma muke so bi boma moi ko bangisa muke mais bato babanga te parce que Jésus Christ alonga moini Satan. Voilà, merci Patriarche Vincent Makela. Et si oyo zali vraiment landa biso avec beaucoup d'attention. Patriarche Vincent Makela, chaque homme de Dieu appelle sa définition na ye sur la sorcellerie. Vraiment au juste le kola yo zalaki na domaine wana ou melaki na domaine wana. Expliquez biso nanu la sorcellerie c'est quoi au juste? Merci pasteur Flamme. Ce que dit que chaque serviteur après sa définition de la sorcellerie, mais il va parce que et loko kiko décortiquer ngo zeloko yo au sala. OK. Papa Flamme, yo za kwa doté. OK. On expliquer ne baba pine ndegeni. On ça quand même intellectuel tanga. Oui oui. Alors, yo oyebi na yo nini oyebi na yo mathématique te. On expliquer ba mathématique ndegeni. Alors, au moment ba passer minga lelo ba koma connaît tout. Au moment asa même ko expliquer ba to makambo oyo asa expérience na ngote, asala ngote, au moment aso asa para ko kende pena à côté. Mais aso convaincre ba parce que so la de la part du Seigneur, so ko lobi alléluia, il faut attendre ça amen. Mais mingi ba ba kalukuta aza ko apprendre ba to makambo ya yebite, asala te, amona te, aviva ngote. Mingi ba tapaka côté. Alors, sorcellerie otuninga ezanini. Sorcellerie ezali une puissance oyo euti pa nzambe te. OK. Puissance moko oyo moyini a salango na ndenge na ye
par rapport à ma capacité oyo azalaki nango nzambe apesaki ye parce que la sorcellerie otie pas ya Satan. Ok. Il ne faut pas oublier pasteur Flamme, oui. Satan azalaki l'un des grands collaborateurs. Ok. Ya nzambe. Ok. Baze ko benga ye Lucifer. Ok. Lucifer cela veut dire porteur de lumière. Ok. Donc azaki momemi beki ya mwinda et pas ya nkolo. Ok. Alors tango nzamba alingaki a se concurrencer na nzambe, nzamba benganaki ye. Alors tango nzamba benganaki ye, nzambe a retiraki banguya ezeka na Satan te. Nakasi ndo botanga Bible kolega même biso, omona ke Satan même tanga kitaki na mukita nzamba benganaki ye, amemaki ne tuluku ya ba ange. A convoqué ba ange mususu. Ok. Pe a séduisaki bango. Okay. Parce que azaki mutu pasaki très puissant, mais puissant. Ok. Alors, na ba puissance oyo azalaki nango wana, nde abandi ko utiliser ngo na ndenga ba mabe. Mususu ebota sorcellerie. Ok. Misusu eboti ba science occulte tozomona. Ok. Misusu eboti ba nganga. Ok. Misusu eboti ba mbikodi. Misusu eboti ba marabu. Nyonso wana baza bato département na ye. Eboti mena bato mitema mabe. Mutasa ndokite bazaka mutema mabe. C'est un homme de mauvais cœur. Nyonso wana eza ba puissance du mal oyo Satana a fabriqué na ndenge na ye pona ko pebisa mokili. Donc kindoki ezali ba puissance du mal mais na kati ya mutu e bebisi bomoto ya mutu. Elongoli e vrai sasa bomotu et pesiye ba makamsu kati na ye. Voilà. Voilà. Merci. Je crois bande konyo so bolandi. Définition sur la sorcellerie, Nzamba Pambola Bino. Voilà, patriarche Vincent Makela, avant de kota na témoignage na yo, to kota na parcours na yo, tango zaki na misala wana. Na lingi vraiment o éclaircir biso vraiment malamu. Lucifer, azanani pe azalaka wapi. Parce que d'autres hommes de Dieu, bamso azalaki na misala wana, mais batapara pe moi à côté. To lingi avant de kota na makambo o ya yo, expliquer biso Lucifer azanani. Et Lucifer azalaka wapi au geste. Tout d'abord, Lucifer nga na ebiete. Ok. Na ebi Lucifer te parce que kuna tozo benge na kombo mususu. Ok. Tozo benge na kombo mususu et pas Lucifer azalaka na ebite. Ok. Mais na ki kolobe pai ya somodio de deux cœurs. Somodio de deux cœurs. De deux cœurs. Ok. Est-ce que azalaka? Ok. Azalaka o ba bengi na ba monde parallèle. Ba monde parallèle eza ba monde oyo et que c'est na monde na biso batu boyi. Ok. Donc yende azali maître parce que bato ba benga Lucifer. Lucifer comme wana eutaki na taka zepe mena nzambe. Mais Satan ba comme belebele zwa wana Satan ba so benga ke kadia pemba na Kikongo na kimongo pe asala kombo na ye. Po muto ba benga kombo na ye diabulu asala ba kombo ebele. Aiko se présenter la combo et pas non la combo oyo et pas na ona combo oyo ne pas ya ona combo oyo. Donc asala kana ba monde parallèle ba monde keseni na ba monde oyo mona naka boy na bomoto. Alors monde wana okoki jamais koko makuna soki ba kotisi yo ba puissance eza ba puissance maléfique te. Ba nguya moko boya ba mabe oyo kosala ke okom olata corps wana po okomaka na ba monde wana. Na pesa mdoka kama exemple moka mukete to saka na ba pareil. Ok. Ba pareil soko sana yango soko sa standard. Soko okoti simia ya réseau moko songolo to taba komote po to sa ba publicité na ba. Ok, ok. Okoti simia réseau moko songolo directement pareil capté réseau wana. Réseau wana. Okay. Voilà. Soko longoli yango etikali pambati. Okoti simia réseau mususu. Appareil comme na réseau ya simi wana. Ok. Et ça ndemo na bomoto. Osomona. Donc balongolaka kindoki balongolaka ya mutu ndenge nzamba sali yango. Bazwe longo eza ko la sim. Bakocho na kati. Directement obandi ko capter ba makambu ya monde wana monde parallèle wana. Baktivango bandi ko capter makambu wana. Alors, est-ce que mutu na vandaka eza ba monde wana oye mona nakate mais ça peut exister. Ok. Na musundu boye moi vraiment ko expliquer en réalité mais surtout quand la profondeur na ko sabino vraiment
est-ce que nini oyo nga na mona nazwa neti oyo benga ngo charge soki nini ya komona mutu wana mais ayaki se présenter pa na nga pa na biso na kombo mosusu voilà. Voilà, Patrick Vincent Makela Nzamba Pambola, yo tozo dinda vraiment directement na sujet na biso du jour oyo toyeli na moko na lelo. Na yebi ke bandeko bozali bo partager mission oyo pe Nzambe akopambola bino bo liker pe bo j'aimer pe bo s'abonner na Ciel Ouvert TV bo kotika la rozala jamais déçu. Voilà, patriarche oza 8e ya famille. Bozaki 10, bobotama 10, yo zalaki 8e ya famille. Na sa 8e. Oza 8e. Oui. OK. Boye bakilinga les arapasi. Donc patriarche aza 8e ya famille, mais babotama 10. Question ça boye vraiment dans l'anda qui témoignage na yo avec beaucoup d'attention. Maman, de fait maman vraiment paix à son âme. Tellement abandé ko bota. Et créé qui jalousie. Et créé qui jalousie makasi. Sikoyo ba koma ki na point. Tango de fait maman zui zemi na yo. Bakoma ki na point na zise pa botanga azise mi pa bota yo comme na sentaki eti OK on parle de sentaki papa na so papa maké OK voilà paix à son âme de fait papa na biso paix à son âme tant maman zui zemi na yo oh tant maman zemi pa botanga tant zui zemi pa bota yo so tant maman zui zemi na yo ngoko ngam na tsakezi OK boyo kalingala ya rapasi donc tangu patriarche Vincent Makela azaki na libuma maman po babota ye. Amen. Toye komona famille ka côté ya koko ya mwasi ayoka ki jalousie nenge mama bande ko bota mabota zo bota bana kitoko ba étoile alamba ki biloko po a détruire maman te mais a détruire kaka yo. Patriarche Vincent Makela a détruire maman. A détruire maman. Oui. Abotaka susute. Abotaka lisusuté. Oui. So patriarche Vincent Makela tant balamba ki biloko wana pour a détruire maman pour abotaka lisusuté. Nengeni biloko wana esimba ki maman te eyaka osimba yo. En tout cas une très bonne question hein. OK. Batuma balanda parce que témoignage nangai et ça tellement makasi il faut t'expliquer rapport boyeba. OK. Parce que flamme biloko esimba ki maman te parce que maman zalaki mwana batu. OK. Asaki famille mususu. OK. On se comprend? OK. Même matin na kindo qui passait flamme. Soko moni mutali banda. Ale mutu ya kata famille na bino. Yeba ba fongo les portes. Ba pesi accord. Ba pesi accord. OK, voilà. Et ça la mutu moka livré. OK. A pesi accord. OK. Alors, lokola mama ba bala ki ye ko bala. Asa mwana batu. OK. Asa makila ya famille ya papa na bisoté. Et puis famille ya maman bazalaki juste devant Dieu. Voyez, biloko ne baby ça, maman azalaki te. Okay. Parce que azaki na sa protection tout d'abord ya Nzambe. OK. Et puis na ba logique ya famille na ye. Azaki makila ya batu mususu. OK. Siko lokola misala satra soke bimi. Il fait ça la kaka ba makambo na yango. Biloko na tango maman le yango. Et monique na tout maman. Et ça de fait c'est le moko te. Mais comment na ke maman azana mwana na kati na ye, mwana oyo aza directement makila Yalibota wana. Yalibota wana. OK, voilà. Yango mone swakinga. OK. OK. Voilà, Patrick Vincent Makela nalobi mais balobaka bana bazali pamboli bana bazaba ange. Comment se fait-il que tant bazwi biloko wana nzamba ko protéger yote ezwaka yo. Mais quand on peut expliquer biso to bana comprendre wana. Bana bazaka ba ange te, bazaka batu. Mais bazaka li pamboli. Bazaka li pamboli. Nulle part bien que nzamba za bana bazaba ange. Wone za mukinde lo barango ngana ndima te maka mukinde lo baka. OK, voilà. Moi je crois à la parole parce que nazali naza un chrétien pratiquant. OK. Na mutu chrétien te mais disciple à Kolo Yesu. OK. Alors Dieu obi pas nzamba ko protéger ngate. Pourquoi nzamba ko protéger yo te à permettre que loko ane so yo? Maman na papa za ko sambela te. OK. Ngai za ko sambela te. Bible lobi ba ange ba kapaka tout autour. Na bato bazo ba nzambe. OK. Ba baza ko arracher bango na danger. OK. Mais maman na kazaki mo pagano pena mo pagano. Na papa. Papa kazaki pena mo pagano oyo mwana ngamo kabengaka mo pagano te me pagano. OK. Ozo comprendre. Donc bazalaki na protection moko ta nzambe. OK. Mais bazalaki na protection par rapport ya ko respecter ba loi ba principe oyo nzambe tina mokili. Lokola batosaki
likambo oyo kekele mariage soit honoré de tous maman babala ki azali bosa makangu te Dieu a protégé ma mère mais moi na oyo à cause à protéger parce que tata la maman ne baza ba mupagalu et famille mutasangi makambo ezali maman ya papa OK asala ki na tina parce que azape ko revendiquer ba droit na ye par rapport na bango amoni ke ndenge moi si moi na zo bote belé aza ko bebisa soki famille na ye soki pe nini d'après makanisi na ye alors etalaki nzambe te lokola bazosambela te etalaki nzambe te soki bazali kosambela Dieu pouvait protéger et ma mère et l'enfant donc tanga sa babikele ke la wana ezui mama te e kozwanga parce que bazali kosambela te naza clair voilà question na monsieur ezali boye nalobi koko no ya mwasi tango alambaki biloko wana toyebi te meka ko expliquer biso bien est-ce que ozalaki muto liboso oyo alambaki biloko po ebebisa yo pou bien abandaka yango kala te bonayebi il est passé à côté hein OK parce que bandoki basala makambo ebele OK akosala kaka une semaine ndako na yo mati pito pala kosakana te OK bila boone ka vanda za normal mais makambo ya sali bino bozo ebate donc avant nga na yebi te mais nga na zo ba partir ya ngai tango biloko alambaki mama le et puis ndimi te ke biloko ezeki biloko normal ezeki biloko moko travers na deuxième monde aya sali kaka apesi mama pala cha mama ke en tout cas mwana nanga félicitation ozo sem facilement ozo botelanga bakoko masala ki na motema mabe mais avant nga na yebi te soki abebisaka bato to abebisaka basi mususu to bana mususu en tout cas na yebi te mais naza ko témoigner à partir ya kobebisama na vie na ngai yango ndenga na yebi. Voilà, Patrick Vincent Makela, tangu babebisaki yo na kati ya libumu babiloko wana esimbaki yo na kati ya libumu est-ce que mama betelaki lisolo na temps wana ozalaki na combien de mois biloko ebandaki ba parce que mama aliaki biloko na tango je me kokisi ba 3 mois à partir ba 4e 5e 6e mois nde ba phénomène wana bandi na se manifester na kati ya libumu mama OK parce que mama imo pa betelanga pe lisolo que yo montsanga pe na pasi bona boy parce que ba yebaka teke na za nango OK ba monela ke mwana botami difficilement tanga botami azokola azaki ba makamoko très compliqué mobulu moko exagéré kozokisa zokisa baninga kobeta beta baninga ke politesse epai mwana za trop éveillé lokola mukolo moko boye ba yebaki te ozo comprendre OK mais ngana mi yebaki ke nasalaka boye voilà merci question monsieur César Boye parce que nalandi témoignage na yo vraiment malamu nalobi constant nini defense mama bandai ko sala tango yo bandai ko bima constant nini oya bandai ko sala ke peut-être ba 6 mois déjà c'est bima déjà tango yo bandai ko bima constant nini defense mama bandai ko sala à comprendre que nazo comprendre que jemi moko yo zali koti moko bini constant nini o mama bandai ko sala c'est ça solo biango azalo sala moment na somo lokola azada zemi mozomo ndeke se bango ezate OK donc ronande moi pa bisa bato ezalite mais moka so bombora motema parce que panza teke nande na somo na ke zemi ezato ezate moi betelongo lisolo ezate ati ko na motema na ye parce que ba vraiment ça comme tam so n'était pas ni maman zo sabongo tam so abetre ko mutuli solo réaction betongo za la nini abombaki mais moi c'est ko remarquer que moi na oyo mono zo sentir ye mono zo sentir te elle a senti gaïté ne elle va se bimisa moi nana bakio sani musala voilà merci nayebi ke bana nyonso ya Vallée de Bereka bozolanda biso mayatomo mayamoto na Paris bozolanda biso vraiment vous s'abonner vous partager ba émission oyo vraiment eza très important et ko kangola bino boko yeba vérité pe vérité et ko yeba na ko kangola bino voilà patriarche Vincent Makela nalobi tangu obandai ko bima yo moko ou bien babandai ko ya ko zwa yo babimisi yo bon quand ça bima obi ke mutabota maka so asina kata ni mama azalaka na cordon ombilical OK ozoka ngati oui mais eko kamisa batu na tango wana tango masasa na zemeza na nu fetus eza ba 6 mois ba 5 mois ba nini mona kata abana ko kailo côté OK mais tango
babebisaki ngai bato balanga malamu spirituellement badevelopaki déjà mayele na ngai na makanisi na ngai na kati ya limwa mama. Ok. Donc makambo nyonso baza kosala ngai spirituellement na ntango wana nazali koyeba. Ok. Papa Flam, tabiso kokamwisa yo. Mwana azalaka muto na ye kangama na mutolo wa mama. Oui. Mais Papa Flam, tala misala mulile eza mystique. Nazoko mo ndre babaye batelinga escalier. Vous comprenez? Oui. Non mon ndre batelinga escalier. Alors, cordon ombilical ezaki na ngai e kangama kina mama. Elongwe. Et ça taché d'escalier wana. Ok. Nga na mati d'escalier na bimi. Et comme nous sommes directement, non mon ndre nzalaka chamai nazo na jeli kola mai. Nde ba eko zwanga bakenanga. Ok. Donc nous avons reconnaître ango même tant na bota makina badi kokola. Pe bazote nga ba filme ndenge nini ba ponaki ngai ndenge nini bazako zwangai pe misala ba bengeli ga dango pona sala. Et ça que quand ndeko su ministère ke nza bazo révéler yo misala sengeli yo satan nza ba bengeli yo. Ndenge mona misala kidoki. Parce que diable a triché nyonso oyo nza basala. Voilà. Voilà, merci Patrick Vincent Makena na lobi tangu babande ko bimisa yo. Mission nini spécifique au bapesaki yo na mondi wana ya ténèbres. Bon, toi qui es mingi na ba fête hein. OK. Et pas il ba fête zali. OK. Tam so tunanga pona nini? Pona nini? Parce que na tango wana balakanga na ndenge ya kokanga mutu kolia te. OK. Mais basaka ko entraîner pour ko détruire. Okay. Parce que na bota makina ndoté. Ba confusion. Ko tsaba da ba confusion. OK. Bah, donc il y a ba fête, so comme na kata ba fête, ozo suba na ba vera batu. OK. Ozo sumbela biloko batu bazolia. Na ba matanga ndenge moko na ba wenze na ba zandu. Kwa vute batu ko kanga batu suba sala bazemi ko botra bongo bana bazala kati ya bazemi na bango. Pour kopesa bon pa batu mususu e bana musuba zo bango pe bazokoma ba slave kuna tout ça et ça là qui ba makambo dans un premier temps oyo. Voilà. Merci, Bible Lobby. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bolanda vraiment émission Oyo avec beaucoup d'attention parce que j'ai une mission moko soko landé yango pour comprendre la réalité puis oye ba solo puis solo wana et kokangola yo. Na yebi ke ndeko nyonso oyo zui ozwami na problème ya sorcellerie. Ozoke na ba église zo simbate patriarche Vincent Makela zali awa nzamba pesa ye don ya délivrance ayebaka esprit oyo eze esprit boye yaka tozomona na vallée de Bereka bato bazo kangola mabauta bapoto bazouta 4 coins ya monde bazo ya koluka délivrance na église vallée de Bereka vraiment nzambe azo kangola bango ebele soko za na problème ya sorcellerie oza na problème ko quelconque yaka epa ya patriarche Vincent Makela nzambe na ye azan nzambe oyo asalaka azan nzambe oyo vraiment azoyo qui sa royaume ya ténèbres pas si mingi. Voilà patriarche Vincent Makela. Question d'angeza boye. Pourquoi ndoki soki azali mwana mukie? Soki azali mwana mukie pourquoi na butu akoma mukolo azogangela pe bato bazaba mikolo na ye na âge pourquoi? Parce que frère, truc question moko très kitoko. N'est-ce pas le ça même jouer na qui est très bien joué. OK, merci. Na tout d'abord molimo ezalaka mwana mukete ça rappelle mukolote. OK. Oza comprendre? OK. Na kasoza oza du domaine oza muto ya mosali ya nzambe. OK. So babi pesa so aja molimo. Il va ajouter. OK. Ya komona ki tango nzamba sala ki Adam na Ève. Oui. Asaki bango mbala bango ba mikolo. OK. Parce que l'esprit de Dieu est comme mouver l'écolo ya mai. Tant molimo ya nzambe. Nzamba zu inspiration à travers molimo na sala asala mutu directement tango asali mutu. Po babe asali mutu azwaki mabelete ati asali forma mutu. Mais tango nzambe azu molimo ze kati na ye asouffle pas ya mutu. Mutu mbala moka bi mukolo. OK. Naka bato comprendre les gars. OK. Azali jamais mona muke. OK. Donc molimo ezaka na agité. OK. Yango na monaka
soki mutu apesi mutu kindoki diable pas tricher nzambe. Ok. Donc molimo wana directement ezokomisa mutu wana na maturité. Ok. Na kimukolo adulte po ayeba kobebisa, ayeba kolia, ayeba koboma, ayeba kosakaje, ayeba kosalisa bakotinda ya sala. Parce que mwana muke asala mayele te. Ok. Asa maturité. Ozo comprendre? Oui, oui. Abana kosala bebisala sala. Mais moto ya komi mature, akoyeba siki bakabazo sala, pe betinda bana kotinda ye, akosala ngona fidélité. Ok. Ya komoni meme mwana muke soki bapesa kindoki na musulu baza mwana muke mais na buta soko mamukolo okay. Pour exécuter bakabazo tuna ye. Okay. Alors soki siko na ndenga ti musulu tuni ye, bomba ndenga nini? Ako expliquer ndenga ko bima. Mais soko tuni ye bosala ka ndenga ni tanso mona azo tatona azo yebati. Baso babotro boba mayele wana butu. Mais basupe mona asa ko expliquer yo ndenge basala. Donc batikele mayele wana pa ko expliquer ko boina boyi. Yango kindoko sana molimo sana acheter surtout ce kindoki directement comme kamukolo. Voilà, lentement et sérieusement toujours dindaka mukie vers shit ya émission na biso. Patrick Vincent Makele ko dans la dernière question ou bien avant dernière question. Nalobi tangu obandai ko bima. Tant on va bima précisément il va ko zala ba air nini no za pendant la journée ou bien la butu. Bon maman ça a remarqué ko bima ya mwana na ye to disparition mwana kata de bumu mingi ezo za na butu. OK. Mais kindoki ndoki on m'appelle moi. OK. Ai pas ko na moi. Mais mingi pona ngai ta zaina nu na kata na mama bazo ngai na butu soki mama alali pongi ya makasi. OK. Topé excuse soki mama ke place weza lo yenge net ba fête ozoka ba réabis ba matanga ba mariage nakasi na deuxième partie témoignage na kobeta même témoignage tant mama keneki mariage moko yaya na biso mo azobenga ye ya dikoko wana na bota makina nute mais na betala mama lisolo makambo oyo eleka na mariage wana akamwe tant nazokola abe mariage oyo yo bota manute parce que tant keneki na libala wana babimisaki ngai et puis makama bemingi elekaki na libala wana. OK. OK. Voilà, question na ngeza boye contenu à témoignage pour la dernière question pour aussi na lenga pour na to chité. Patrick Vincent Makela tango bandai ko bima. Pourquoi pas bandai ko kena ba église? Mais na monika a ozolo ba tango bandai ko bima o kendika na ba matanga o kendika na ba fête na ba église o bandai ko kendete pour na puissance nzambe zaki kuna makasi. Bon n'importe quoi ne bena puissance nzambe te parce que ndoki akendaka kosala musala na mission o batindi. OK. Na etinda. OK. So balobi na yo kende pas passer flamme. Code protect na passer flamme. Donc batumsu ba zapeme no ba iko zomo mu pepe. Po so tongo sala likambu na nzoto na yo peut-être le roi net accident par exemple. Babina so bo passer flamme mais na nzela ya accident. Ozomona. Ouais. Alors bato ba sala bango tamsu voiture moko. To bisi moko baki ba tomber victime. Pona kaka yo. Et ça va la Bible nzamba tindi mosene moko comme Jonas. Ake na Ninive ke lokoteya. Jonas akima ke na Tarsis. Akoma pe kotote. Akoma kutupete lobi yango. OK. Akoti na masuwa. Bato bazala ta masuwa na batomba victime. Oui oui. Na balika balikuta. Ya solo. Donc Satan a imité makamno son nzamba sala. Ye pas imita ka yango. Donc bato batombe victime na masuwa na parce que Jonas était là avec un problème dans nzambe. OK. Et ça fait mutaza problème na bandoki. Na batamisala mabe. Bangiba bomayo par exemple na pesa exemple na accident yo zo la kata mutu koza na batu. Ero bageki ba chef yo, ba exécuter yo koki. Bako balisa mutu kawana, oloke de yo moko na batu mususu pe bazawana, o bazu protection par nzambe te, ba po tomber victime. Parce que baliwa mingi batu bazo kufa na mukili oyo. Et ça nzambe te. La majorité. OK. Et ça, ça m'était. Donc, ne pas comment tu mener que l'église, c'est ça, parce que la chose qui est tinda l'église, mais tant on a kolaki, na bimi, na bali ko kola nango, na bali ko kola nango, batina ki na ipe mission, na que de l'église. Wande to kono bango, so to kono parti wa. Voilà, Patrick, nous sommes arrivés à la fin. Conclusion, on a oignon sur Tolobi parce que les alliés, première
partie ya émission contenu ya témoignage ya patriarche Vincent Makela où il a dit première émission ya premier témoignage ya patriarche Vincent Makela pour la conclusion pour na to conclure au lobby. En tout cas na félicité pour la question. OK. Otuninga lelo ba question ya makasi pe ya kitoko. Soki bana bato nzambe akotuta mitema na bango. OK. Je crois que so bande mission yo ba ko bengebele pour ba tuna sous ba question ya makasi pour to répondre bango par rapport ya makamotu ninga. OK. Parce que n'était sur la zaki flou. Na répondre vraiment très bien. Très bien clair. OK. Merci beaucoup. OK. Donc na kosenga na batu omoni makambi eleka na mokili oyo bato aza na base ya makambo oyo eza bato ya misala mabe ntango soki kasaki nzambe atuni na mokili mpo nyoko makobelaka belaka obotaka te osalaka boye te ozongisaka boye te mais balanda témoignage otina suka tokende mpena molomolo na okata yango te tina suka passe flamme okata te mpo bato bacomprendre epui nakosa bato boye makambo nazotémoigne eza makambo ya kala esala makala ya lelo te lelo naza nango te basi badelivranga bokomona nakolekisa na papa na ngai ya molimo mpo aza na bomoi nakolekisa na émission atémoigne bino ndenge délivrance na ngai esalamaka. Donc je suis complètement délivré, nazali gravement converti, nazali affranchi, nazali lavé par le sang de l'agneau, nazali assidu dans la parole, nazali deux pieds na kati ya nkolo Yesu Masiya. Bato ba fréquentaka mosele ya Nzambe bayebi atayo moko pe c'est flamme oyebi nalo valable. Donc bato ba kangama na Yesu parce que mokili oyo eza na se ya domination ya Satan. Même yemo so lobi yango, le monde entier est sous la domination du diable. Alors makambo so lobi kola mokili oyo akoko sate. Bo kangama na Yesu eko sala mingi malamu. Merci. Voilà, ma dédicace c'est programme il y a église pour notre clôturer. Na pesi mbote mingi pa ya première dame ya Val de Bereka. Mon œuvre d'art, Makibé, mon cœur, chérie, je t'aime. Ba bisou, nzambe le kanoko pambo na yo. Et na pesi mbote mingi pa ba na nganyo su na bota. Basale ya nzambe ya Val de Bereka, totoko bungisa apôtre major. Nzamba sunga biso to sana na bomoko, Cordo Wangata. Evangeliste Cédric Bakela, Pasteur Pierre, Pasteur Aimé Dollar, merci. Na ba démarche sociale pour na kufa ya ndeko na yo. Tadango nango ba sous apôtre major. Servante Blandine, servante Élisée. Na pesi susu mbote mingi pas servante Jade Makela. Sephora mutunaot prophétesse prophétesse ndamba le kolopambo la ye et na baso so nzamba ba de Bereka ancien ancienne ba ser chati ba mokabijema ba sebele pe na pesi mbote mingi pa bana na ngai o ba saka États-Unis baza na poto na Europe bango nyostu mona tanga ba comme na mino le ezali te vraiment na pesi mino mbote mingi nzamba le kolopambo la bino Sylvie Kigalo yeba ke tozana matanga Moyou Magrace, frère Cédric Tossoné Kalamigité Awa, Patrick Kamanda, frère Liévin, les États-Unis, maman Gigi, Zaba Pambolabino, Mimi Thomas Douda, ma très chère fille et papa Nabiso, Namba Nayo, frère Yava, Motemige Paya, évangéliste Edith Sungu, Mona Popi, Sœur Nancy, Sœur Mati, tout ça, Annex, ça, Zozonga Kalamigité na poto parce que Mba Naye. Papa Anissé Sazongi, bino nyo surtout mbote na bino boza la malamba c'est Anita Patricia nzamba za bino c'est Arlette merci na geste salaka wana nzamba le kana pambo la bino donc bango so nzamba pambo la bino numéro nange ezali affiché wana soko bengo ko zwangai merci na lo voilà bazali na caméra merci na Joshua Liwanda Bron, Nzamba Pambola. Merci na bokilo nga Marcelo, pe famille na ngai Makela, Nzamba Pambola ba. Voilà, merci patriarche Vincent Makela pour undimaki na invitation. Et merci na Coco Ping Pong hein. OK. Coco Ping Grand prêtre Mangobo. Nasoya, Coco Ping Pong, moi na Nzamba Pambola Gabe Yamba, Grand prêtre Mangobo na Hollande, na madame na yo Nzamba Pambola yo et sans oublier sœur Virginie, Nzamba Pambola yo, na sans kobosa na Igete Simao Madalena.
Ok, Get Simao. Madalena. Madalena. On a portugais, hein? On a portugais. Ok. Nzamba le kanabo pambola ye. Merci beaucoup. Ok, merci patriarche Nzamba pambola yo pour opesa biso temps ya émission moko na lelo. Na micro c'était votre humble journaliste le pasteur Flamme d'Angola, na caméra tozala ki na évangéliste. Na pesi Flajon bote hein? Ah maman Joëla Flajo. Maman Joëla Flajo akota la ngai lelo ma fiche Bokilo Nzamba pambola yo. Voilà, na pesi mbote na évangéliste Cédric Makela l'homme valable, na pesi mbote na maître Julio Consolata, maître Idi Amin, maître Daniel Tumba, mon avocat Cambès, na pesi mbote na héritier Kasongo Mokonza Bruxelles, na pesi mbote na Azil Moutale, Depsi Mbimba, na pesi mbote na boss Didier Simisi les Lions. On a bazali vraiment bateau balingaka ciel ouvert. Ngaba na baxi moko hein. OK. Na pesi mbote pa ya l'ingénieur Alain Mokwa. Nzamba pambolé Alain Mokwa Nzamba zala nayo. Ok, na pesi mbote na mon habillère Mayatomo Mayamoto na Paris, na pesi mbote na mon cœur Joëla Flajo Nzamba pambola yo, Mama Fifi Bosawa, Maman na Joëla Flajo. Et je salue mon bébé que j'aime beaucoup, le bébé Mirati, le bébé de Papa Flamme, na pesi mbote na Sœur Divine Losambo, Sœur Divine Losambo Nzamba mona yo, honorable la Syrie Nafuna. C'est vrai, ça monter mon moutouté. Ok. Ah, Sœur Divine Losambo, mon thème, il y a évangéliste Cédric Makela, l'homme valable. Donc, on a confirmé en gros déjà. Dans mon thème, il y a évangéliste Cédric Makela, l'homme valable, Sœur Divine Losambo. Mambote et comme il y a na honorable la Syrie Nafuna, honorable Idi Amin, honorable Serge Bolio, Nakalamu, Nzamba Monayo, Fabrice Kimpala, JC Tumba, na Niangara Nzamba Monayo, Bana Nyonsi à Vallée de Bereka, Bana Nyonsi à les Rochers Sali, prophète Condé de Paris, Maman Bijou Condé de Paris, prophète chancelier Lema, pasteur Tetendaya. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert.